Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Mbote balandi ya Congo check check TV Congo na pesi bino bambote bozo bambote uti pado la douceur ba bisou na pesi lisusu mon boss papa Sibo Muto mon mbote. Donc quand on vous avez droit de savoir, vous avez droit à koyeba qu'est-ce qui se passe. Et le que memi biso za lisolo moko ya passe ne ko moi c'est ayaki komo na biso. Donc ezala ki karne za ka une jeune fille des akakomi na âge ya kobala kutana kina garçon mo boye badaki na chérie. Basali 3 ans de fiance ya kozala ensemble relation non ba décider ba bima na famille. Les garçons azala ki chômeur abané ko travailler té basali que mais moi ça bandé ko sala. Le garçon a eu facture babando so mababilo ko ya libala malé mais au moment mobile il travaillait pas dans un chômeur malé menza bazo sunga basumi biloko ya libala. Donc mobile pas lemba kita kwaza ki maboko ta banaye ko kota ba demande d'emploi na ba société mususu chance e ko souri mobile wana aye ko trouver musala ba bengi ake ko travailler na Afrique du Sud nzamba sungi ba bongisi pe makambu non moi sinanga vanda na ke ko luka to ya to sala religieux na yana doté biloko déjà o ezangi to ko bakisa les garçons aye ko kende accueilli 1 mois 2 mois 3 mois une année. Donc bolingo na bango ekoma ki un peu na ba mois ba absence mo boy. Donc moi ça comme ka remarquer so abeng mobile deux fois répondeur deux fois boy. Mais la dame a baissé qui m'a beaucoup ta manière ko continuer ko travailler na eli ke ko ke ba prianza me sunga mobile na nga place azali aya to bala na parce que famille déjà yebi plutôt somba biloko alibala. Ndezala ka ne balobaka mibali donc misu ya mibali ezaka nango kaka pona ko lula donc pona ko mona place eza ba intérêt quoi. Les garçons qui séduisent na fille mon kuna partie Afrique du Sud alingani na fille wana balingani babando sa la relation. Maintenant au moment où siko donc bolingo oya bandi na Afrique du Sud quoi bolingo wa sali kuna partie ya Afrique du Sud et handicapé bolingo na comme moi siko benga beba répondeur moi ça le bité na yebaki ba camarade mobile na ngana me campé ko koti sa 3e personne na relation o yaki aluki camarade mobile na ya expliquer ye camarade na yo akoma ko benga ngate et comme ngane na roma ko benga ko forcer camarade abi c'est bon vanda to trouver solution. Les garçons a bengi camarade na yema sande ni notika mwasi a obenga kate boy bokomi ono masana fongola o awanga awa partir Afrique du Sud na kuta na fimo boy fionga za bien sala kana place moko okutu place nga na sala bafuta kai plus ko le kanga na moni ba intérêt ta la famille zo zelangai nazonga rasu na Congo ba charge ko balaka wana et puis na beng sa mwasi awa. Donc ils ont un peu charge pour nanga ya ngona ndimi na sala relation awa donc yebisa fiwana akatane relation sa la vie nae. Les garçons camarades ya garçon na Afrique du Sud aluki fiwana ya kina lobita la mobile na ona sola ki na eboye mais a changé numéro alobi numéro na so bengi okozo été parce que a sali vie nae tout console peut ça la vie nayo. Les garçons a payé numéro et pas fiwana ya kin la fille a bengi mobile aleli mais mobile azaki catégorique tellement sali déjà chemin nae. Et puis la fille a bezaki ma beau côté malgré zaki choc pour nae humiliation et puis les garçons zo banae ke zo biloko nyonso somba kene ko tika na famille na ngai. La fille pe atosaki azu biloko nyonso wana a memi na famille ya mobile et puis ainsi dans sali une année 2 ans. Donc nzambe pete malala kana ete la fille et yoko sala ke kora na msana bango place à salara ba changer bango gérant en attend ba yoko changer ye gérant wana komi ko linga ye donc balingani basali love balingani et puis gérant yo sala ke ba miteye ba mité gérant la lobby jamais pe na ko tika moi sinanga boedo parce que moi c'est déjà comme qui déjà na ko banga na mibala voyage ba ki ke ceux qui yo ko voyager soit tito kabana soit tito continuer mobile donc les garçons tellement zaki na bolingo ya na moi sinaye asira kiye maintenant ce que moi si wana komi ko banga donc azo banga ku o ya kutaki na ngoli boso mobile accueilli voyage a payé déception mais mobile yo pas lingi au gérant o alingi ma casse. Maintenant la fille a posé ce problème andi masusu atika susu mobile o a voyager et puis atika la bongo to soit a continuer mais titi manazanga mon côté nazana ya gocho business nazana neft ndai na koki
kofongola caméra ba mona ba invité na biso na bandi na ya Gauthier business mbote na yo. Oui, mbote na yo pe do la douce, puis mbote na bandeko yo ba joli baku ya kolanda biso kandingi tozo senga na bango ba s'abonner belé na check et si kama solo ya bien et si ka toujours ba moral et si ka to trouvera pe ba conseil na ba solution ba problème na biso ezali sentimental familial quoi. Maintenant sikopo na yo na lisolo no yo ki analyse na yo au moins la fille atika mobile na ya voyager bien ba ken ensemble sans ka bali était tonini. Te moment ni balobaka quand on a été mordu par un serpent d'âge ya boko kolobi muto nyo ki suye atali kase kwe a oningana kaka. Donc c'est normal comme on a prudence, c'est normal. Pour ça créer déjà ba garde-fou moko autour ya ba vie sentimentale na a comme na ba kenge moko boy donc nde balobaka ka batu musu bazoya après ba comme ko payer ba po casser. Pour liboso c'est d'ailleurs facilement. Na ba kutu la sunga ki kutu ndeko wana. Mais le lot ko sunga ko comme un peu difficile et puis ko céder que mobala kende même ceux qui mbala ngwa kei accorder mbala kende bien que mbala ozala kuna confiance ezakate. Vous comprenez? Mais nabi ke na bozindo ya lisolo suka to kochite kana on peut sa conseil mais pour le sens c'est un peu dur hein, pour na mona mwasi wana yango aluki conseil na biso pour loba quoi. C'est un peu dur, il y a Gauthier le bi dans neuf tendai pour na autant que moi c'est quoi on a déjà comme la kio donc michas qu'on appelle ça moi sur na minute toi c'est des sous mon baloa qui no bien ba kenenzela mako sans que mon baloa a balaye. En tout cas na banno ko pesa mbote na balandia Congo check na pesi mbote na moko boss na biso papa Sibu Mutombo kotozali ba mbote no angoyo pour na intervention ya sujet lelo elonga na ko le beza que ndeko moi si en tout cas eza vraiment pas si pour azwa décision na likambo ezokoma. En tout cas décision na eza vraiment pas si pour na ozwango ce que le bien que ndeba ba ke alandi ake ofele na mobali so le bien tikala peut-être mobali ok sala eloko o aliboso sala donc ko azoye banon te ce que ok sala nini. En tout cas décision na pona ozango eza moi passe mais batu bakokana ate quand même. Oui batu bakokana ate mais mobali zaka mobali on ne sait jamais poto bakenda kaka. En tout cas l'autre qui komeka ko yebisa mobali azala conscient azala conscient ayeba ke o wana azotika aza mwana bato eloko wana déjà comme liboso po bilo mususu bebisa ba vie ya bato ngwana. Donc et ça m'a tour à liboso deuxième tour ameki su ko pesa mutema et ça mi lisusu mutabonga ya comme sans foutiste akomo linga mibali bilinga awe boye ko bebisa vie mais na ndenge bokiona botika lontimate ke bino bato bebisa la vie on ndebo kenda na bebisa la vie mobala okape ko zala donc ameka ka ko zala conscient ameka kozana kiye tanga okende ba que natiki mwana batu fona zongila et puis moi si ameka appelle sous kopé sa confiance tour oyo pour ceux qui est salami nango ceux qui mobala kiye et puis oh ça maki liboso ça mi lisusu c'est que ça na opeka nzela na été c'est que destin na ependa nzamba ki atango non na kutena mobali o ya été mais quand la bozomo na te que la fille dans une chance sur bala libala a été kalibala au moins que dans l'autre aya qui a voyagé au peut soit sous ça c'est que zo kutande na mobali o ya été ceux qui o ya tour aza ya ye attaquer azonga kaka azonga pona ye. Donc destin mutu quand nzambe mutaye bango et puis mutu ko changer destin na azate ata so bien forcer ba kina mo mobali wana bako ke bango mbale mais ceux kaza mobali na été ndenga ke wana place bako kende bako kabwanaka mobali ozwaka mwasi na ye. Donc à forcer na elote pour na vielo ba forcer ke zala ate destin mutu ba forcer ka ngote atobi nzambe changer ngale na za poso beta libaku te ce qui que nzela nous qu'il faut beta libaku place na okobeta no kaka donc eloko échanger ngo ezalate. Donc ame ko pesa garçon confiance lisusu tango okende garçon pe na ngambu na azala conscient que na tiki mwana batu na pesa lisusu pasité. Donc elo encore le baka yango wana apesa confiance akende atika kende ce que za penzela na akozongela e. Ah oui, bah changer ka destin tende neuf tende alobi ya Gauthier comme conseil la fille se demande akende na mobile to atika la zela mobile ah donc na minute mobile dans
dans quelques jours mobile azo voyer ce qu'azo ébaté il est parti comme ça là na mobile de père que li kambo comme là qui mobile a benga ekuno non na kuta na moi ça le kio a ça la vie non maintenant ce qu'azo ébaté a ça la nine aza devant une fête accomplie a ça la nine a kendo bien tika mobile a voyager et puis na simamba ya ça la mobile bala moi je l'encourage pas moni na koyoka déjà moi si wana moni bolingo la bolingo tambuliska mona haine hein ska bolingo zali haine zalaka. Donc le rôle la haine est emporté qui lui coule à sentiment moi na moi cité. Pour ça bon le coup la moi on bala salinga boy mi bali ba ko yoka ngai. On a ko sala mi bali ba ko yoka nga. Mais à combien de niveau on a été? Et lingo ba ki a garder qui non motema nae pur motema moko très aimant. C'est-à-dire que ngana ko encourager atika la kaka. Le coup la nzamba sungi azana musala nae a continuer ko travail atika mobali akende pour valeur zala. Il faut vraiment mobali atanga mbongo. Après ça dot à salut geste comme ça ninga za lata mbala ko za bon to kangata lupangu aya et puis le reste tout ça iko za moi bien mais akene ka bongo poazo banga ke soki mobala ke kuna a salanga boko kende pe kuna so mobala na zani kaka ni balaka crocodile so bo komi kuna a changer ni kaka kanenge ko ya goche déjà si bakangela que il pense que bakangela parce que mapanga on kambe de femme mobala kende wana chapa ngate a sala dot as après ça qui était so libala neza ya yeza nango ya mama libala eza mystique mama libala eza monde mo mystérieux donc bas salele kaka geste wana pour akende pena mutema ne kimia atika mobali akende mobali on akanda za na conscience mobali peut certainement ebi histoire ya fi wana ya liboso mobali siko za la kana conscience et sika ko kende azonga asala geste et puis moi ça perdre le côté ça déjà dans la société gana balar nae bien que valeur à moi c'est ça quand on libala mais le coup la zane pe moi ça ko kila te moi ça nzala te ce qui peut wana keli kamte mais suka nzamena hotel makamta suka peut c'est mobile la vie nae. Bon donc balobi mama vanda suka si ko ba mama neftali pona yo. Est-ce que bolingo à distance est contenu en sous parce qu'il y a les bosses qui accueillent et puis après à bengisco tour au sous akende ou bien akende na mobile parce que tout le monde a un peu non bo voyager na mobile et puis par rapport botine les familles bon adot donc ce qu'on attend au asalandeni akende ou bien azela mobile a PC sous confiance pour nanga akende te en tout cas pour nanga akende te azela awa. Le quoi déjà mon bal a sali un pa que ko kangé le pango. Mon bal ndel bosom ta kangela ke le pango. Ki o kangeli été. Azano ina nupe bon na bi âge nité mais donc ba kaza jeune po chante na mona moi si abali na 50 ans na Goma. Abali na 50 ans et le ko za retard ezate libal ezalo ko a classe. O to vanda na banda couper petite sœur nanga bala liboso nanga. Nana petite sœur mo bala liboso nanga donc ana bala mi balé. Ezalo on a retardé. Ezaka jour na yo tango ke koka. Ata diable mo pe abim penza boye ezaya yo akokate donc aza neka na mutema munene atika papa kende ya vanda po wana eza ko honorer po soka ke son ke ba honorer a kende ce que simbite kuna ayeko zonga lisusu sans mobali wana ezala soni moko ya double oloko banga kisiko bakesala na misu no poso mbala bi ayiba yo ovandi wana ayibo sans problème okosala lote. Donc soit bien yibo quand tu vends bit na lekisa papier kuna amona te akolekisa okomona te ayibo sans problème. Donc apese ka confiance atika e akende yepe atika na musala na ye a se concentrer na musala po bolingo so déjà bolingana makasi ata distance ndenge nini bolingwana ezala kaka bolingwana jamais kiko tika moko na bino si ce qui vraiment bolingani ya solo po bolingo so bolingani ya solo donc place nyonso bandozala o bandolota mutana e mo bandoza o vandi bo ata boza musiko kaniti mo parfait na pembeni wana azani ku wana te donc c'est vraiment bolingani ya solo atandenge nini mobali akozonga kaka soki eza mobali wana nde azaya ye atandeni akozonga na ye kaka bakovanda na ye bakosala mariage kutu oyo eko honorer et senga ta ba esengi ba voyager ba mite bango soki wapinya bandoke bango mbale azane mutema moto teke mutu mso ke botole bolingo kuna avanda kimia mobali ata soka ke akozonga soki azaye akozonga ne kaka mobali akozonga mama balobi Vanda dans la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la gloire de la première. Dans la puis quand on est au bangila ka mobali soki mobali tala na vie normale mobali alingi moi ce n'est pas au bangila moi si. Pour d'abord zo kenyo no sale geste mote.
donc moi si pe na simane pe akokutana pe au moins quand ba kutani wana na musala balingani donc moi si pas kokutana pe na mbali mususu pe ndenge ya kiwana pe apesi pe mutema na bia bango baza ba ventre ko kine pe bo asali moko pe mbangu pe asali makamune pe abalié donc crainte za ba partager donc mobali pe ndenga zo sala ba blague wana moi si pe na simana ya wa 2 mois après akokutana pe na le mutu moko pe na oya ye abandine na nini akangi lupangu apesi dot akena civil akena religieux mon pe sili yo pe kuno leli donc to me mamna kobanga wana nanga mungi so tumi bale hein mais konsoki ngi soke zaki netinga moi j'étais en train de réfléchir sur netinga na za na société na 5 cas social na osenga nyungu na dette na compagnie bo pesa nga na kotika mosi nanga boete na bala ye na tika ta ko sala dot bon no kata mbongo 5 cas social nandimite ke baobo la poza mosa mbala salaka et puis mais est-ce que ya goche mosa zo banga mobile a voyager atika et donc ya lingi ba ke ensemble nae te abanga na été ngana lobi a crainte za partager crainte za de part et d'autre atika ya kende so za mbala la vie nae akobala ye so pas mbala la vie ne akota ko kende o ya ko ya misa to kana to lobi la deuxième gloire sera plus grande mobile ya solo ko ya akotrainer ta ko bala ye atika mbala na kende kuna personne mbala ke peut-être soit ça sérieux à trouver encore davantage pour maman bango libale seulement bango. OK donc balobi maman oyoki donc ba fille oyo ba se retrouver dans même cas donc il faut kotika papa que parce que honor ya moi c'est ça libala honor à moi c'est ça te ko vanda na mobile place moko donc maman vanda zela ba ya ko honor bongo kende maintenant ya goche ce qu'on a lingo pesa ba ya yo donc to chité to sali banalise na biso ce qu'on a lingo pesa ba ya yo mboto pesi ba opesa ba ya yo mbote bayanga ezaka ke lisolo to beteza lisolo bolingo na banana noana na kobake moi bolingo zo souffrir trop bolingo zo souffrir trop mikolo yo bolingo zo souffrir bolingo koti na ndako passer et souffrir heureusement basango bala na bango te mona tanga bango ya te bolingo pene na ndako pasteur ici ka biki na kozana na kimia mais bolingo souffrir na infidélité à souffrir na makofi à souffrir na injure vous comprenez bolingo na ndako musicien à souffrir finalement bolingo zo mituna na kende wapi na vatika kuna pe moya kota ezate pona lo bana biso ka tutika na ofingisa bolingo to nyokola bolingo trop to nyokoli bolingo trop to memi bolingo tina ba prison vous comprenez turo yo to pesa na bolingo kimia bolingo yo pe turo ya pona ka pe bisika ko kende ngana pesa pe na bolingo ngo pe conseil turo pona bisika ko kende bolingo bisiko monike ba ko nyokola yo ko kena yo te pona lo baka ke to fingisi bolingo mo trop bande ko nga bola nga turo yo neti ba biso ba oto kota na biso na mulongo te ya bato yo ba nyokole pe ba fingisi bolingo quoi voilà to nga to lo baka ke to sala bolingo plaisir turo yo to sepelisa bolingo hein to sala e pe na bien ninga zo sala pe biso ba bien quoi na pesika mbote na bande ko nyonso oyo balandi biso soki bomoni ke to sepelisa kibino bo bengi kaka dola douce a pesa bino ba coordonner na biso to ko continuer ko solola maintenant ba to sola déjà na pesi bino ba mbote quoi bozala vraiment bien bo s'abonner bo continuer ko sepela na Congo check bo landa kango esika bo mona ka biso moi trop quoi vraiment check na bino nyos. OK merci à Goche Business donc tozala nef tendai ya pesa ba ya yo ba mbote. En tout cas, na pesi batunyo surtout ba abonné surtout ya Congo check mbote na pesi mbote nanga na Darling la Canon moi c'est nzoto mikie pipi la mikie do baba ka kandungu na pesi mbote place aux alliés na pesi mbote nanga na ndeko nanga la douceur place aux alliés na pesi mbote et puis merci beaucoup na Gotinde tokutani sumukola lelo na pesi mbote nanga na Jericho Betox mon coach mbote na yangwana na pesi mbote nanga na Mama Esther Tendresse Dibinga na pesi mbote belé na pesi mbote nanga na Spartacus de la presse congolaise Frida Ngondo les courtes jambes trop chargé na pesi mbote mingi na pesi mbote nanga na bébé nanga Irshad Tulika Malambo na pesi mbote nanga mingi na sepemi kokuta na bino mukola le to monene balasi. OK na pesi tambote kolongolela biso ndeko mwasi na ndako kande na oloba une bouche de moi moto na nzambe dode mavumisa dode na peso pena mbote po to beta lisolo ya distance ya yo posa distance na distance pas na distance donc to sala ndenge bato na basalite quoi courage to zela yo po sani déjà to sito tiango pembeni
matela déjà aussi to gumbi to sala salaka makamangwe kende quoi. Merci la douce. Ok, merci. Napesi bino merci balandi nyonso sous boko s'abonner pour na kota la sous Congo Check Check TV. Napesi un grand merci à mon boss Sibo Mutombo. Napesi sous mbote à ma grande sœur chérie qui est sensible dans babé dans balobi yende makam la grande dame au fossette. Napesi sous mbote nanga na maman na faveur babi la maman de jumeau na Katia France. Napesi sous mbote nanga na mon frère Jonathan Doli dans na Katia France. Yonde makamdo mbote na susu amassé apprécié la perle rare na pesi bino bambote na pesi su mbote na ngai na miss na biso ya famille dans balobi miss ya famille Munda Bela mi Munda na kati ya Belgique na pesi mbote puis na pesi mbote dans ye ba benga kaye RK donc na pesi ba mbote na ngai lisusu na pesi mbote na susu na bana nyonso ya Croix-Rouge donc bolanda kabo s'abonner ça la so ba bien et puis na petit sous na Darling Love na plasma motema ya papa Godé mavumisa na pesi bino ba mbote ya ebele bo s'abonner bo tchaka un petit pouce wana yango ndimte ko sala biso sous bo mona biso à la prochaine ba dans ba bisou ebele Congo Check Check TV Yasibo Mutombo Congo Check Check TV Yasibo Mutombo